Sous l'impulsion élu, il y a Selemba ou Maontene Moussilou et Sengelbo Bake. Travaux, il y a tirage, il y a rivière Kalam, vous allez se poursuivre. Qui toque avec un pacte pédologie, la commune, il y a Selemba, office tempéro. Reportage. Ah oui, atikali toujours déterminé pour na veiller na bien-être ya population, ya circonscription na ye nani. Soso ya mboka matembele ya simandaku, honorable Maontene Moussilou eratakate, élu ya ville province ya Kinshasa, azali kokoba se kokoba, na ba travaux ya curage ya rivière Kalamu, na niveau ya commune ya Selembao. Pour na au cadre ya ACP, parti cher, ya sénateur Jean-Tiningo Bilambaka, honorable Maontene Moussilou, ba travaux oyo ezali ko viser na ba mesures préventives contre ba catastrophe naturelle, lokola ba inondation, oyo etikaka population ya nzinga ya mai ya Kalamu na pasi na ndenge ya kosakana te après bamvula ya minene oyo enokaka awa na ville province ya Kinshasa. Très satisfait, population ya Selembao bazangaki te ko remercier Moïse na bango, molobeli na bango, honorable Maontene Moussilou pour baction oyo yazali kosala sur terrain ya boye nanu ezala te. Okanisa bandeko na ye mage tozali na campagne te aye atali anyoki mawa yoki bandeko na mawa tala esika toto asangaje ke abongisa bandeko na ye lelo bareprésente bapapa baza ebele nga mpe nazalaka ya Selemba wana sepeli mingi tokotie bango tokoakompagne ye tala esika bo ndenge apesi conseil ke to respecte sikoyo parce que du fait que tozosabote yango kobwaka biloko awa mpe ezozima soki biso toti maboko na bagene na batata na bamama eoesengo tokosunga ye mpe tokomisunga ekado ya papa nyonso eza kopali nyonso vraimen eza esengo te ozwa mao totie maboko tina su tokotika ete parceque geste asali lelo biso population ya Selembao tokotika ete tokozalaka pembeni na ye. En tout cas, honorable Mao, eloko azosala est très capital parce que la population à Selembao peut souffrir de makambo etali Kalamu. En plus, le soulèvement il y a président de la République parce que la rivière n'a surtout faut pas tirer en haut. En tout cas, on a fait penza félicitations. Après, c'est biso na commune à Selembao, Kalunga, Tafani, nous surtout à 100%, tous à retomber pena benele. Papa Fati Béton, en tout cas, initiative ya Robongisa Mboka, akende pena liboso, to pesena no temps pour ça la pena musala ko. En tout cas, population penza eza ko sepela pe ya kobeta maboko ya komona penze loko ko tunyo kwa mingi. Ataba 2000 francs pour pesa mutu transport zo kende koto zo kende nano comité, bandi déjà dépense là en tout cas et logo seke salami et pesa pena faveur bien pour la population. Eloko liboso na sepeli ezaki honorable Mao alakisi biso bana Selembao signe ya gratitude parce que Selembao epesi vie na bato ebele esali bango bazala bao baza me balakisa biso ingratitude mais ye na mandat moko topesi ye azomeka koya ko relever ba défi oyo baningane basalaki donc Selembao eza topesi ye chance akende liboso akende musika pour na 57e année à Selembao a pesi vie na batu 11 fois na ba mandat au Selembao a voté. Il y a une gratitude ba sa biso mais ye na mandat moko na 11e mandat yende a pesi biso esengo zamba lola pambola. En tout cas pona ngana ko loba liboso na remercier ndenge honorable na volonté nano azui po tozana bate bele oyo ezaki to voter mais bazokosa biso mais ya mbalo oyo ye lokola lakari biso atali passe na biso pe akokisi paka même ko 3 mois mobima oyo tozalaka na événement eleka na terrain wana totalisaka posa na biso ke likama nzela okire Kalamu et puis vraiment bon eloko wana nde toyebisaki ye pe en tout cas afongoli motema ke amemisa mpa bakonzi nzambe azwa lokumu mpe bakonzi Fati Béton atika biso te biso toza bana mboka ye mpe aza mwana mboka atika biso te atali kolela population oyo nyonso ezali baparcele oyo ozomona lone ya Kalamu oyo ezali baparcele mais mpona lelo bandako nyonso ezindi bato bakufi na banzelo mpona mama ya Kalamu mais lokola
nzambe asali grâce na honorable Mao vraiment mosala esalama kitoko olo azo biso tosepeli mpona honorable en tout cas félicitations tomitungisaki makasi likolo ya bamayi bandako ekundama nga kutu ndenge nazoloba bo ndako na ngai ekundama natongi ndako nalali te me ndako ekundama mais chance nzambe azali ndenge ye honorable aye na ye moko président Fati Beton atia biso makasi eza misala kaka ya kati ya mboka na biso moko wana nde tosepeli topesi nyonso topesi mapamboli epa nzambe abatela bango tala depuis commune ya Selembao ezala Selembao banoko botika na yebisa bino ke député ya boye nanu bamona yete honorable Mao Twene Musilei vraiment na Selembao vrai noko ya Selembao vrai galwa na ndenge ya kosakana te awa ye Selembao ezalaka na mutema Selembao etambolaka na makila na ye qui dit mieux viens jaloux au mon niveau honorable Mao Twene Musilei très fort. Kejo